kaka bébé. Non, mon miel. Non, mon miel. Miel, pourquoi? Lait. Toi, tu es plus que l'eau de beauté. Merci, maman. Ah, chez le seul liste non en terre. Non, ça là, on l'a pour. Oh. La journée est tard, hein? T'as le mariage, ils ont mariage au faut à Combo. Parce que ce n'est pas n'importe qui à Zobal. Hein? C'est Gilles, l'artiste et journaliste, Diana, Libanga Mai. Parce que tu basé belé, bazo lingabaya na libala. Badora bajano kachala. Bajano kachala, bazo lingabaya na mariage. Parce que c'est lui qui sera notre parrain. Qui? Jano Kachala. Ah bon? Oui, Jano Kachala a la parrain na biso. Gelor Katende, la clé de la ville Mobali, Yemto la Tsanga. Non, Lolendo. Oh, maman, ngala zo tala, moni na obi misambongo. Non, Lolendo. Maman Karine Lolendo. Irsila Lolendo. La liste est vraiment. Carno Lolendo. Et bah Lolendo, famille Lolendo Nyonso Baroza. Ah, c'est bien. Hein? C'est bien, mais. Chibango. Tisor. Wana massa nanga, yendo nanga chosi. Oh, mais Tisor a baki ola tone mobi, même au colonel Lamba na. Lamba o ngana ola ta Tisor, na ola tango. Après nuit d'annonce, on a chauffé. D'ailleurs, les gars qui ont Tisor a le bilamba belé pour semaine moi dans mon bimba après mariage au chauffage. J'ai des relations, chérie. J'ai des relations. Mariage, on a semé pour la récolter. T'as gagné une affaire de 15 000 $, et demi pour le mariage aussi. Cela veut dire qu'il faut la récolter. Mais papa mbola batuna ouais, balingue mingue. Honorable Guy Luando, Mobali, faut azalawana. Oui, j'ai des relations. Pour mariage, le roi est tembe. Les a tembêté, chérie. Bolingo na zo on a pété. Pourquoi t'as mené bien? Bolingo na zo on a pété. Parce qu'on a dans la tanga. Hein? Yoka yomuka Tisor chibango la tanga, bon on a dans la tanga. Tisor ça. Mai sikoyo. Pour mes atis, bon baza bon mi bal. Mais to qu'est-ce qu'on a côté mususu? Webi Madame Katende. Comment on a autocolonné à Kenda Pota, Kenda Londres, Clarisse Lubaki. Ouais. Bakola veni morona ba Gaspi mbala en États-Unis. Voilà. Ouais. Sikoyo, yemo ko to sa mariage ne kala mingi te a na Gervais Katende. Abi na ngadi no mone mariage na des aki. Ngabi wi na mona kyango. Kano yo a commenter na Facebook. Kande na la ataki. Olata onga te mina osombelo ona ola toka bongo ndinga na la ataki. Poto zani oyebit bano bien on se passe à Anaki. Non ta journée au bima hôtel du Flame. Ça l'a bien franchement. Jour wana. Dans la posa extrait à mariage dans le journal télévisé à RTNT. Monde entier bata. Yo mo journaliste. Yo les kate. Yo te les gars à RTNT, tu vas chez les bébés. Bébé nanga motima. Wana beta makolo parce que bien tindo balinga. OK bien. Je suis jour père. Oh la pétro. Jour père na beta ngambata. Na quoi venir? Voilà la télé. To so la ina siba muko. Walo zakene lomo te. Makila la télé. Pe ko tangisinga makila funa bala la mwana. Aventurier. Ah bien belle pe mozaka aventurier. Bien belle pe aventurier biso ba sa pe bandumba. Je veux le monde passé que les êtres. Je prouve le monde que j'étais un garçon sérieux, humble et puis responsable. J'étais un Vous mais la thé, mais là, obanga te pona bino naza commanda so na bino naza commanda ozobanga na okanga yo na problème nanga te okanga te olobaki nanga kombo la fleur Mireille voilà nga naza mibali oyo te bazaka aza na ndako aza na posa mwasi azobipe mwasi abenga ye te nga naza mobali complet sur toute la ligne nga yo bipenga moi je vais t'appeler nga na benga mwasi na solo na tikilo pe temps o bipe maka parce que za mobali mzuzu alingi mwasi abipaka mwasi na ye tui akati tui
benga ngai puis non nga na ndenge wana Boulobaka, boy. Une fois, et puis quand je commence à t'appeler chaque jour, ça devient oh, comme Koloba, oh, je t'emmerde. Parce que tu es avec ta femme, on ne peut pas t'appeler. Bandara baby. vanda na yo o tomber dans de bonnes mains naza na moi Stéphane na yo nga soki na lingi yo nazaka na buzoba moko boye quand je t'aime na mizwaka nga moko na molimo na mibwake pa na yo nyonso ma kambanga salanga nyonso yo lingi na mibwake pa na yo moi quand je c'est comme ça nazaka kota na zoba quand je t'aime tu veux me dire que na mi bonze pa na yo naza na moi Stéphane vanda moi nazalaki na mwasi aboyanga kaka aboyanga ye moko ka on dirait bon na comprendre eza kodoka na ndenge kisi basala na famille na bango moko te akoki kolinga mobali aza na libandi ndenge nga naza na libandi andimaki me abosanaki ndenge famille balobaki na réunion na bango ntango aexplike nga j'ai compris akokende na yo naluka mwasi ya bien je te vois ah Mireille soki yo olingi nga to esili quoi le problème non kolingisa eza pour toi c'est facile ya koloba moto olingi mais non non attention nalinga bilingala te non so kantinga numa moko boye parce que nalobi bongo te nalobi komona yo d'abord oza déjà na 50% onga na lingelo déjà komona yo kaka démarche na yo forme na yo parce que tokolinga mwasi bilingila te azotambula danse makolo panti po kaka mwasi nalinga non na mzo tambula tuka uzana droiture lero tambula il y a du sérieux comportement na yo je siko fona yekola yo po yekola nga tout ça la finalisation oh maman c'est que moi je suis une fille qui se respecte j'aime ça aussi et nalinga baventure en tout cas kolinga baventure te soki na s'engager na moto yebaka ngo ke soki na lingi yo eki na lamuki fona benga yo mais ozinga déjà ozi mutu na yo na boyere ezala ko benga e ko no dérangement ngo la samu benga na yo nga benga nga ozinga essaye à tout moment appelle-moi je suis là sauf que bon et après relation ouais même biso nalingi yo oza mwasi na ngai c'est tout naluki yo ndako vandi bongo bapara nango mpe bango te fona yeba bapara na yo maloba non nalingi yo mama balobi mwasi abongaka kaka na mobali mwasi oyo atuli baoza na problème ntango nzambe akoboma mokili baso baoza na problème otuli pourquoi cartouche ozotunanga question ninga natuni nanu te yo mpo oza na mobali bon nana mi nanga maza ateza alibanda mboka mibala oka baventurier wana epuis des fois ezala nango ndenge wana kaka ami na yo aventurier c'est un aventurier j'aime plus des aventuriers maintenant on a lié avant la relation moko sérieux mais obota déjà obota non na boti te ndenge komona obotaka bien non faut nazotuna soki obotaka bien fo nayeba oto mwasi boye abotaka te o nini bakata o nini balongola bon déjà sikoyo nasali perte na kobala mwasi fo nayeba soki obotaka bien biloko to eza bien vanda na yo mama ozingai ozinga na bupete vana Mireille vana yo vanda tala na mokili oyo soki nzambe apesi moto ya bien sepela moto azomilobela aza moto malamu amilobelaka ye moko ayebi comportement naza moto malamu sepela no mama Mireille vana yo mibali balobaka mingi boye bazalaka mibali ya lokuta baloba mingi yo linga bababa non bababa te parce que tu pars trop là mais non nalingi mwasi ya bien namoni oza bien mama tika pesanga bilobaloba mpo nalingi na ngai yo pesanga bilobaloba soki ozangi mabe nolobela nini yo natala na nga tente milo mwasi nyonso wana bacritère na ye ngai so nalingi mobali en tout cas nalinga j'aime beaucoup de cadeaux nalinga mbala akotisa nga boutique
On ça là-bas. Et Céline. Shopping nangai. Oh. Par contre, votre boutique va se mettre à dentifrice. C'est Céline Obimi. Boutique, il y a bien. Le boutique, il y a bien. Boutique, il y a bien. On a encore boutique, il y a bien. Maman, tiga, maman, elle est. Tu sais, maman. Normalement, dans le soda, soko du mukumba au boti aux deux lamba. 5 bana, 5 bilamba. 7 bilamba. Mais. Non, je parle. Non, laisse-moi parler. Lobby n'a eu pioté, papa. Il faut lobby trop. Mais là, c'est sur le bateau, au Kati. Moi, na moko il a pas moko. Normalement. Donc, ndingo lingo le ba ngana yo le lo so to kominda ku moko le no na zeli. Non. Tu m'as pas compris. Nazo sili ça na bi normalement ba soda. Il ba soda nini ba soda ya basse classe oyo. Bazana no makoki, bazana ba poste bon peut-être bazana ndingo wana. Mais ngana za quand même naza quand même Oye bango découvrir nga après. Bon abingana za ndenge wana te net ozokati parce que yo tano na bige na soda ozokati na soda soki ndenge nini non na soda cadre na za supérieur quoi. Je peux te faire la bise? Pourquoi pas maman? Est-ce que nani okangana mundu yao bise ozo bise ozo na Tela nan Gilio, vraiment au fils je te félicite. Parce que dans mon rendement aussi, quand on combine dans la production, il y a trop de demandes. C'est quoi il faut tout ça l'étude peut-être tout ça les stations sous la machine pour tellement demander les guides. Dans la même dans Brazzaville, baso senga. Oui, hein? Bah senga va produire la biso. D'ailleurs, j'ai reçu aussi des appels. Il y a un fournisseur mon voisin au Canada, Jano Kachala. Ah bon? Ouais. Il avait aussi besoin de machines. Même dans les États-Unis d'Amérique aussi, Gaspimbala. Mais j'ai suivi ça même dans RFI, hein, on parle de nous. On t'a cité, j'ai dit, oh, mais c'est celui-là, c'est mon beau-fils. Hein? On te parle de toi, hein, vraiment. C'est bien. Merci. Vraiment, on doit continuer comme ça. Je voulais tout simplement... Et c'est le qu'on a eu, hein? Oui, papa. Je voulais tout simplement aussi vous remercier. On a aidé au Salagibiso, dans mariage. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Je pense que on a bali le Diana, on a vu Diana, moi la moukier. Beaucoup de gens ont parlé de n'importe quoi tant on a Diana, mais à part yo papa, Moutouzaï n'a confiance dans ma vie. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui en face. Et je ne pense pas que je serai ingrat. Et je continuerai toujours à être fidèle devant ma papa. Gilles, je te coupe. Bon, mon fils. Comment on est Diana? Donc, j'ai deux pensées pour la Diana. Je l'ai cadré. Mais ce qui n'a dit j'ai vu que Nayo, tu es un garçon sérieux. Tu as étudié. C'est pour cela que j'ai accepté que obala mwana ngai oyo wana nyonso ozomona eza biloko ya mokili o cadeau don napesaki bino non ne pensez pas ça. Tu as marié Diana, tu es devenu aussi comme mon fils. Zwa ke na papa na yo netu aboti yo donc oza bana na ngai eloko ozosala wana nga lelo nakotika ntango mosusu mokili nayebi jour ezala te. Mais à venir, bobotelanga bakoko. Bango nde wana bakozala na continuité ya ba bien oyo. Eza makila na nga bano bino bobota. Yo tala eloko nga na confier yo. Et puis eza makambo ebele oh sala lisusu. Diana, j'ai que une seule, donc un seul enfant. Donc la fille Wana, Diana. Donc Wana pena motema na ngai. Dans la compagnie, la pesa pe comme Diana. Donc vraiment n'a habité. Donc maintenant j'ai un garçon en plus. Donc nazo zoyo comme moi non ngana boti pe. Diana plus yo, donc ça fait quelque chose de meilleur pour Nanga.
Donc, je suis maintenant à l'aise avec toi. Et c'est que Osa rendre aussi. Tu fais ça pour Diana et pour toi aussi. Osa salon pour moi sinayo. Nazana moi mbalite. Nazaka pena moi moko yewana moi aussi. Donc, Lélo n'a sepelé avoir un garçon où vraiment asa dynamique, où vraiment qui s'est monté mananga, vraiment je suis aujourd'hui à l'aise. Merci. Je suis vraiment à l'aise. Merci. Et je me donc dans un pas souci. Que pour nani nzamba pesinga ka mona moko moi si maliwa maman na ye. Dans un pas souci tellement trop et voilà Dieu. Après singa sous moi na mobile. Toi, Gilio. Moi, souvent, tu viens à la maison chez moi là, la bête à la chanson il y a Gilioana. La pensée souvent d'ailleurs. Sauf que Gilio, parce qu'un jour, Diana, elle me posait la question, papa, pourquoi tout le temps tu joues la chanson là, Gilio, Gilio. Oh, j'ai dit que Gilio, c'est mon fils. Je crois, on a ma belle mon présent à l'intérieur que j'ai héritier de mon père. Je crois peut-être que faut tout ça le mot comme né pour l'amour. Tout ça là le mot faire moi gros passoire. Dans un prochain je vais te montrer ça. Merci papa. Papa. La surprise pour ça. Maman. Nazana esengo. Obi naloti na lobi tandaki na mboka. Naloti mwana mobali moko matama ya pembe. Mobali kitoko. Mazari ye moko. Mais comment ya koko zala ye moko? Toto wana. Ba pigeon ya pembe. Nako mbanga. Mwana mama Maria. Papa. Bonio. Vous allez bien? On est tata na yo. Asa fait bien. Naona kaya na fetch moko tuliaka wa. Dibumezeka? Papa, vous avez débarqué comme ça, il fallait que ça rentre dans ta chambre, dans ta flat. Non, c'est ça le surprise. Hein? Baito salo surprise. Attends, on attend. Non. Bon, C'est vrai. Mwana na yo zo yama yo. Ça raconte. Mwana no pe ko 9 mois. Tala Gilio nenga zo yama. Ouais. Mwana tata moi c'est lengi. Umona ikala, weba ete Marina. Oh. Mwana tata moi c'est Marina sekana no. Tata. Oh, tata moi c'est nani? Tata moi c'est yo. Tata moi. Ah, balobi ya tata moi c'est yo. Bongo famille mobimba yo yebi. Ni maman na plus de caractère. Famille mobimba yo yebi. Maintenant tu fais quoi? Tu es à l'université? Tu fais quoi? Bon, je viens de finir. Oh. Quelle faculté? Je suis en droit. Je fais les droits. Comment on va maintenant là on va peut-être essayer avec des honorables députés, de nous questionner, hein, de chercher des fiscales d'emploi. Parce que nani papa kurutu na famille papa na. Oyebi nani honorable qui l'homme d'État. Oui. Oh, c'est un vieux que je connais. Ah mais oui. Ah, c'est un vieux que je connais. Ah. Félicitations. Félicitations. Ils sont dans la famille en Chou. Logement. On peut appeler Maëlos. D'accord, pas de problème. Hein? Appelez le petit du Maëlos comme ça. C'est bango appartement nénoana, chambre, cuisine et puis petit salon. Pour la bille maman. Bon ah. Ah peut-être beau ça la liste. Au chambre à bana bazati. Tika bakoko ils sont kotokote. On a besoin de tout ça. Quand il y a olera na boto. Papa, ici nous avons des chambres. Nous avons des chambres. Ah, un salon et puis salle de bain et cuisine. On a appartement. Hein? On a la salle de bain. Ils ont salle de bain. Et pour nani Marina. Marina. Ça communauté Marina ola la wa. Na salle de bain. Pour bino maman. Salle de bain. Mais pas chez nous la condition est bien. Ah, comment on a été maman na salle de bain. Papa.
Hein? Je peux déjà chauffer la voiture. Là, qui est là, c'est mon place pour moi. J'ai le natam là, yo, mon Tata maman aussi, ma tola. Tout le monde te pongé les gars là-haut. À ton continuer. Ça va pas bassi. Yo, comme on va dans le tout. Mais moi, non, mon maman, ça n'est pas côté. Ok. Rentre la Le chambre. pas beau là, là, bon, c'est une chambre, maman. On est la chambre point. On est la chambre point. Papa, tout ça avec deux Comment on a chambres. dit ça, papa, comme tout ça? Au salon, Bon, papa. tu n'as pas un gars, il y a dans la chambre. Ils sont là. Ils sont dans la chambre. Ça va pas dans le bassin, moto thé. Chérie, arrangez pour Maman, Si bon, aussi ta chambre. quelque chose à manger, servi bon gars. Oui, non, salon. Bon, je Ouais. sais pas. Eh, quand on fait le boulot, tu as déjà, tu as la quoi, Papa, vous débattez comme ça sans pour autant m'appeler. Papa, Voilà, maman, il dit dans son talon, moi, ce qui tombe, comment tu hein? Comment il y a au caramel la moto? Moi, on a tiré le coup de chakra. est-ce que vous avez le rosé? Maman, est-ce que vous avez le rosé? Ici, là. Hein? Au conseil, on a direct en voyage mal. Ici, là, ma mère, c'est un d'accord. Finalement, tu es resté. Mon Congo, là, Papa. bon, les amis. Masala, quoi. Il bloque boité, hein? Là, quand on m'appelle à l'année, puis on finger. Ce que tu te mets, c'est finger. Car c'est quoi le finger? Comment allez, go tell me something. Okay, go tell me. Kosuma pe mali. Kosuma pe yo. Kosuma ngaite yo za zo mi. To wale ngine ngine kuna mo. Ngala ba la moto. Na ko finga pe fini de la bi. Papa. Papa. Na ko si pa yo. Na mo to ze ma kamito ba ki. Marina. Oh, Problème nini? Olali na yo. Nalali nzoto libanda. Nalali chambre ezali okolala. Et bon, si on allait dans le salon de Séni, et Diana, oh, tu as mal à l'aise, pourquoi? Non, tu as mal à l'aise. C'est pas logique. C'est pas logique. Nalali ndeni. Soso mupaya wa kamara mbanga. Et bon, on a un problème là-bas. Parce qu'il faut la ndeni, kasata yo mo la chambre. On a la chambre pour ani. Tout ça quand même, on a collé à ta mouki, tu coaches un mal à l'aise pour ani. On a un problème là. Ça balala bakiti te. Nani ko so se munika. Kasi la reine de Sabala bino a acha kanga mal à l'aise papa da yo moko on a un problème nanga. Oh kanga ngai. Oh yo mo la tuzo ti yo mo ndo tika ka nyonso bo libande za la problème. Na tika bo na lanti mabe. Oh banda mama alali ana kiti marina ya mettre un petit couteau. Nazal libre yo la. Bonga na ma sœur. Nalali bongo mama bonga na sœur religieuse. Oh, ata yo mo mama na sali eni. Oh, tanga mala na yana ye. Moi si. Papa comme à l'Europe. akolala bongo soza ndako na ye oyo eza ndako ya yana eza ndako na nga toza couple mobanda nga kokota bakokota jamais petite yanel ko akita lali mbanzoto libanda akoyala bakamaradi na ye bongo marina kolala modele wana ngana kokolo ndako nalala bongo te nazo respecte bino ye ko respecte biso te papa on est dans entre bino na kutu mukolo ndako mama nalala bana bokoma basomona na nati telo mukuse nalata ngo sala na mbali na ngai oka bino kozana kolota o te funa respecter bino fa respecter ba yo fa respecter ba ah papa ezala te olala tozoloba yo zosi olala bongo te olala bongo te na ndako olala bongo yo olala bongo na ndako noso ba Yana lelo mbwala kisibi izaleli na ye Yana zoka oui, avez raison ça là. ndeko na ye kasi nga mpe na shawa
kayo bekata no bopona nde bato batika Siko olingo bundisa ye. Mama, Olingo bundisa mama, ye. sala boya. Oh, esa pasi. Ebo mozo Yo chemba kana no. l'espoir. Fue esa pasi. Lokola ya tiki bipende yo tika liboso. Ate, lokola omona pasi. Yo lala, longola kasi. Ya mona. bombango nakomolepa na ngai botyaka mutu na mutu na place ne mpo nga mpe nazala lesi nga mpe nakomolepa mama so aganyanga mpe Yo kosala yo kotomboka te. soit bachange oyo esika kovanda oza mal à l'aise baluki elo place akovanda wana kishasa bajeune fille lokwa bino bafutela bandako bango moko mpe olela mutaka likolo ya kiti pwani kongandela na mutaka bino moko boyotina eza sens yana sens te ya ndako na makati omoni eloko luki o malade ndenge tala mwa mwasi oyo aza na rapport